lokumu mpe masanzo lezwanga na nkolo mpo ete ezali ngolu tokoka kozala na esika oyo o ngolu nzambe apesi biso tokoka kondima ngolu oyo tokoka komipesa kobimisa mobimba na biso liboso na nzambe mpe tokoka kosala elongo na ngolu na ye na makasi na ye oyo ye atindi biso tosala. Ntango biso toyembi banzembo ngai nakanisi lisusu ete mingi liboso na biso bango basi laki kolakisa mposa na bango ete bazala pembeni na nkolo. Eza banzembo minene baza koloba ete nkolo na biso monene, yo nde ozali nkolo, yo nde ozali mobikisi na biso. Pe oyo couple soki elobi ete ntango ngai nakomemama kuna na lola na mapata bana ngai nazali kokende na nkembo, ngai nakokumisa monene na nzambe mpe bolingo na ye mpe nakosanzola ye na monene na ye. Yango ekomi monene mpo na ngai mpe na dimanche na ntango toyaki na Zurich mpe kuna na Autriche na Salzbourg mpe nalobaki ete bandimi nyonso bango bazali kozela na ntango na bango bozongi na Yesu Kristo. Ezalaki eloko ya lokuta te, bato ebele bazalaki koloba ete Paul azalaki kozela boyei na Yesu Kristo kasi abiki yango te, kasi Nzambe asali nde alingi ete biso nyonso tomoni na mbala moko, ata baoyo bazali sasa epi na paradis. Soki totali makambo oyo ndeko na Branham abikaki yango ntango ye azalaki kobika nano na se oyo Nzambe amemaki eti kuna na paradis mpe ye akomaki kuna alobaki ete ngai nalingi namona Yesu, me bayebisaki ete yo koki komona ye sasa sikoyo te, mpona ete biso nyonso tozali kozela awa te ntango ye akoya mpe biso tokoya na ye, biso nyonso tu elongo tokokutana na ye, biso nyonso tokomemama na enlèvement mpe tokokutana ne kuna na mapata mpe wana kuna na nkembo biso tokomona ye ndenge azali. Nzambe azali nyonso mpo na biso. Ekozala deja eloko moko soki ya malamu so tokoki deja komona nkolo, kasi na Nzambe ye azali na oyo nyonso azali kosala yango mpona ete moko na moko na biso asepela. Nazali kotalaka liloba moko kuna na kondima na kala moko ebendami na livre ya Hébreu mpe elobami na suka na Hébreu chapitre 11 kuna bazoloba na biso na oyo etali kondima ezali kosapparaître moins 24 fois. Balobi ete bato nyonso bazalaki kozela kasi babikaki bilaka wana te, kasi bango bazali kozela ete yango ekokisama. Mpe yango elobami ete ebongaki ete elaka ekokisama mpe na suka ya Hébreu 11 na verset 40 mpona ete Nzambe abongisaki eloko moko ya malamu mpo na biso, bango bakoki kokóma na bonzambe te wana biso tozali elongo na bango te. Bakoki kokóma te soki biso te, eloko moko kokóma te na bokonzi na Nzambe soki biso tozali te, mpona ete biso tozali awa na se, ata eloko nyonso ekoki koya nini na bokonzi na Nzambe, biso mpe ilifo tozala kati na yango. Kiteni mosusu ya liloba oyo ezali kotatola likambo oyo ezali na mokanda ya 1 Thessaloniciens na chapitre 4 na verset 14. 1 Thessaloniciens 4:14. Mpona ete soki biso tozali kondima wana na kati na motema na biso ete nkolo Yesu akufaki mpe asekwi, biso mpe fo toloba yango na kondima ya solo ete Nzambe ye akosangisa oyo nyonso tu bakufi. Amen. Nzambe akosangisa bango mpe mpo Paul alobi ete ngai nazali koyebisa biso kotalelaka liloba na nkolo
lokola eloba na Nzambe. Ba oyo nyonso bakufi liboso na biso bango mpe bakomonisama ntango Yesu akoya. Lisekwa ekozala mpe bango bakozwa nzoto na bango na lisekwa, mpe biso oyo tozali na bomoi biso tokobongwana, mpe biso nyonso tu tokomona elongi na Nzambe. Wana biso za kozongisa matondi ponete Nzambe asali mwango na yo eleki monene, mpe tozali koyeba ete ye akotisi biso na kati ya mwango monene oyo ye abongisi. Ezali na ntina nini kozala koyeba mwango monene oyo ya Nzambe soki biso tozali kati na likambo wana te? Ekozala na ntina nini tomona makambo ya malamu lola na makambo Nzambe oyo abongisi soki biso tokozali na kati ya makambo wana te? Kasi Nzambe azwa lokumu mpona makambo nyonso ezali mpona biso, mpe biso mpe tozali mpona yango. Biso tosalami mpona bokonzi na Nzambe, mpe makambo nyonso etali bokonzi na Nzambe biso mpe tozali kati na biso, tozali kati na yango. Eloko moko te koyi kokabola biso na yango. Tokoyi kokabwana soki mokete na oyo bokonzi na Nzambe. Toyebi ete makambo ebele ya Nzambe etangami makanisi na makanisi ya mutu na ndenge ezali. Kasi makanisi ebele eteyami koyemoni ete Nzambe azolendisa biso, azali kopesa biso makasi. Tozali na manso oyo toza nango posa kati na eloba na Nzambe. Soki otangi na mokanda na Genèse ezali kolakisa biso ete ndenge nalobaka yango ntango nyonso, namonaki ete ebandeli ya nyonso wana libota na Nzambe ebimaki, Moïse liboso azwa mobeko ye azalaki deja na koningana. Pas seulement 40 ans plus tard, ka wana bango kobima na mboka na Egypte na boumbu, bango bazalaki toujours na mutema kobouge. Soki totangi na mokanda Exode 15 pe Exode 16, bino bokoki tokososola toyeba ete nini ekoki kolandana na nsima. Dans Exode chapitre 15, biso nyonso toyebi ete nzembo na lokumu kokumisa Nzambe a partir ya Exode 15 na verset 1. Biblia elobi ete wana ete bango bazalaki kokumisa Nkolo na makambo nyonso ye asalaki. Ezalaki banzembo ya kitoko oyo bango bayembaki. Bango balobaki makambo minene na chapitre wana. Kasi sima na koyemba wana, sima kokumisa Nzambe na makambo minene asalaki, yango esukaki na maloba oyo: bokumisa Nkolo mpona ete ye azali monene, mpe ye amemi na mai monene ba oyo nyonso bibundeli oyo ya moini na babundeli na bango. Na verset 21 balobi ete koyembela Nkolo ezali malamu, kasi kotosa oyo aza koloba ezali likambo mosusu. Bato bayembaki oyo Nzambe asalaki, kasi bango bakozalaki na makoki te ya kosala oyo Nzambe aza kosenga bango. Wana nde pasi ebandaki. Biso nyonso kokumisa makambo minene oyo Nzambe asali, yango ekozanga te. Yango nde Miriam asalaki mpe bandi kobina, ayembaki yango, mpe bango nyonso lokola ekomami na verset 20 bazalaki kokumisa Nkolo. Wana prophétesse Miriam azwaki mbunda na ye, mpe basi nyonso bapusanaki nsima na ye na bambunda na bango babandi kobina. Bazalaki kobina malamu vraiment. Na verset 21 mpe Miriam azalaki koyemba mpona ete Nzambe apesaki bango eyando, balobi ete Nzambe yo ozali monene.
tokoki koyemba yango nde ezangi te lelo bokoki kosepela pe bosali atmosphère moko ya monene emonana esengo ezala kati na bino me kasi eske bino bozali vraiment na motema bino kosala oyo nzambe azosenga bino yango eza na mosala nini koyemba kobina soki bino bokoki kosala oyo nzambe azosenga bino te wana komona ete nsima juste ya koyemba na verset 24 pe yango elobi na verset 24 ete wana libota babandaki koyimayima na Moïse balobi ete tokomela eloko nini pe Moïse abondelaki nzambe na mongongo makasi pe nzambe alakisaki nzete moko wana ntango ye abwaki yango na mai ekomaki malamu pe ye apesaki mabota bakoka komela pe kuna pe nzambe apesaki bango mibeko pe wana nde amekaki mitema na bango na verset 26 soki yo okoyoka na motema na yo mobimba batoli oyo ngai nazali koloba na bino ngai nzambe na bino soki bino bozali kosala oyo ezali malamu na miso na ye pe bozali kotosa oyo ye azali kopesa bino lokola mobeko pe bino bozali kosala nyonso oyo alobi na bino ngai nakondima te ke maladi ata moko ekoma likolo na yo ba oyo nyonso nakweselaki kuna na baegyptien mpona ete ngai nkolo na yo ngai nazali nzambe oyo azali kobikisa yo nzambe nkolo na biso ye apesaki bilaka oyo vrema ezalaki komonana na nzoto oyo ezalaki mpo na nzoto pe apesaki bango bilei kowuta na lola pe mai ya komela pe apesaki bango mibeko apesi bango mibeko pe alobi ete soki bino bokokokisa yango kowuta na motema na bino mobimba maladi moko te ekoya likolo na bino lokola nakweyisaka ngo kuna na baegyptien mpona ete ngai nazali nkolo oyo azali monganga na yo pe toyebaki makambo nini elekaki na nsima mpona nini liboso ete bokoka komona mpona nini bato oyo bazalaki koyima bima tokoki kotanga na verset 27 wana bango bakumaki na mboka oyo Elim kuna mai ezalaki 12 basource pe bapalmier ezalaki wana bango bavandaki wana pembeni na mai wana makambo nyonso ezalaki malamu bazalaki na posa moko te mai ezalaki wana banzete ezalaki wana pe moi makasi ezalaki kosala bango mabe moko te ezalaki malamu pe bazalaki na biloko ya kolia nyonso ezalaki katikati na bango kasi ebongani na bango bakoba mobembo tokoka oloba ete biso totikala awa mpona ete tozali oyo toza na nyonso nzambe toza nango boposa kasi na Exode 16 na verset 1 balobi ete balongwe na place wana na Elime pe libota nyonso na Israel bango bakendaki kuna na Isobe kuna na deja ya Ezim komona kolongwa Elim tina mboka oyo na Sinai wana ezalaki na 15e jour nsima na bango bobimi wana bobimi na bango na Egypte soki bango bakokaki kovanda nyonso elingi ozala malamu nyonso ezalaki vraiment kitoko wana banzete ezalaki wana ya mbila pe mai ezalaki kati na bango yango ekokaki mpona bango babika wana malamu mpona babaki ete banzete mbila wana yaki au moins 70 nyonso ezalaki malamu pe nsima yango bakotaki kuna na Esobe na desert nzambe asalaki ete ameka bango mpona alakisa tayeba te soki ndenge bango balobaki biso tokolanda nzambe na manso ata biso tozali komona ete makambo ezali koleka malamu te biso tokolanda ye kaka yango nde balakaki mpa na nzambe ezalaki batango nzambe azalaki kotia bango na komeka
pe kuna ebongaki ete tokoka komona amona ete biso bango bazali banani mpona ete ntango na makambo nyonso ozali koleka malamu nani yango akoki kobeta mbunda te, nani akoyemba te, nani yango akovanda te na se ya nzete oyo ya kitoko mpe avanda banda komela mai ya kitoko wana wana ntango wana azwi bainemi na bango nyonso to akoti ngo na mai mpe abomi bango nyonso bato basepeli baza kobina kasi komeka nsimama eyaki nde kati na bango te wana bazali kokende na mboka elaka ebongaki ete mena bamekama oyo nzela oyo na nzambe oyo ezangi epreuve ezali nzela na nzambe te, yango oyo ezali ya nzambe te. Nzela na nzambe ezali na komekama, soki nzela na yo komekama ezali te yeba te wana ezali nzela na nzambe te. Nzela na nzambe ezali na banzube me na suka na yango nyonso ezali malamu, ezali na esengo mpona bato oyo bazali koyimayima te. Ntango mosusu biso tozali koyimayima na mongongo makasi mpe tozomona ete oyo makambo ezokomela biso tozosepela na yango te mpona tozomona ete bato nyonso bazali mabe kaka biso nde tozali malamu. Na ntina yango nzambe azosala yango mpona atia kimia kati na mitema na biso, alakisa biso ete na ntango nyonso ezala ya malamu to mabe biso totalela ye, topesa ye confiance, tolanda ye, tosalela ye. Boyebi ete ezalaki nde wana mbala liboso oyo bilei kowuta na lola ekitaki oyo babengi mana. Totanga na verset 9 to dernière partie ya verset 8 mpona ete biso tozali banani, koyimayima na biso ekosala biso eloko moko te, eye yango nde tozoyimayima ko mpona kolakisa ete nzambe akoki te. Na ntina na yango Moïse ayebisi Aaron, pesa bango mobeko. Yango nde biso mpe tozwi likanisi ete awa tomoni ete ezali assemble, ezali ete bato nzambe abengi babima. Liboso kombo wana ebimaki na chapitre 12 wana bato babengamaki na ntina ete babima. Ce n'est que wuta babengaki bango, Israel nde ekomaki lisanga. Liboso ezalaki libota na Israel, mais sikoyo na Exode 12 wana nde bakomi lisanga na nzambe. Exode 12 verset 2 Bible ete mwa oyo ekolanda ekozala mwa oyo ya liboso, ekozala mwa oyo ya liboso ya mbula. Na verset 3 babete pesa na lingomba nyonso ya Israel mibeko oyo. Liboso ezalaki libota oyo bawuti na Abraham, Isaac na Jacob. 400 ans wana eleki 430 ans na nyonso, kasi kobanda na mokolo oyo Nzambe abengaki bango epe wana mwana mpata bomamaki epani makila esopanaki mpe boyokani esalamaki. Ezalaki susu libota moko te, ezalaki mabota ya Israel te, kasi bakomaki lisanga na Nzambe. Na ntango wana nde Nzambe akoti na mwango moko na boyokani moko na bango. Na ntina na yango ye asengaki ete botosi ekoka kozala na oyo nyonso ye azalaki koloba mpe na oyo nyonso azalaki koloba. Mpe Nzambe apesaki bango komekama mosusu. Moïse apesaki bango maloba oyo ye azwaki kowuta na Nzambe, kolakisa ete moko moko akokaki kozwa biloko oyo esengaki ye kaka alia bamani wana. Ate ezali ebele ndenge nini yo zwa kaka oyo okoki kolia.
mutu moko te ebongaki ete abomba lisusu mpo na lobi pona ete soki bino bosali yango bino bozali botuki nzambe oyo alobaki ete bokoka kolia kaka kozwa kaka mikolo nyonso ngai nakopesa bino bilei oyo ekoki oyo manu wana biloko na baange mutu moko aza na posa te atondisa lisusu abomba mpo na lobi te nzambe alobaki ete ngai moko na kopouvoir na babesoin na yo mpo na mikolo nyonso soki nzambe alobi likambo ye akokokisa likambo na yo soki alobi ete bozwa 2 jours loko azali kolisa mongo na vendredi mpona ete bokoka kovanda na ndako mokolo na saba bokoka kosala eloko moko te nzambe azalaki kosala oyo ye azali koloba kasi ezali na bato oyo bazali koloba ete eloko nini ya mabe ezali ete tobomba ndambu mpona ete ndambu lo biso tokoka kozwa ezali ndenge wana te ebongi na biso tokoka kozala na kondima mobimba na oyo nzambe azali koloba na biso tozala kaka na confiance na ye ebongi na biso te totelemela liloba na ye te ntango ye alobaki ete nakopesa bino mano oyo mikolo nyonso bino bolia kaka mpona mokolo wana bango oyo bakosala yango na motema moko kasi na verset 20 balobi nini bango bayokaki Moïse te mpe mingi na bango babandaki kobomba lisusu ntina ntongo mpe ntango bazali kosala yango ezalaki na mitiope ezalaki kobima na biloko wana mpe ekomaki kobimisa solo na verset 21 Moïse atombokelaki bango mpe wana bango babandaki kozwa nyonso kokokana na posa na bango me so ekomi na moi ntango ekobima nyonso ekomaki epolaki nzambe asalaki ete bakoka lisusu kolokota lisusu te mpe eloko lisusu ezalaki te Moshe atombokaki lisusu azwaki kanda yo nzoka nde ye ayebaki eloko nini nzambe alobelaki ye mpe nzambe alobaki ye mikolo nyonso na kopesa bino biloko ya sika kasi bato bazalaki na confiance na nzambe te bango balobaki te biso tokozojue sécurité na biso tobanda kobomba ndambu biso tokobika ndenge nini wana toluka ete na makasi na biso moko tokoka komibikisa soki biso tokosala kaka nzambe alobi na biso tosala kaka oyo alobi tosala wana mpe ezali komekama kasi soki yo ozosala yango te sadi okoki epreuve wana te na verset 22 lobi boye Exode 16 22 wana na 6e jour bango bazokozwa 2 fois kantito balobaki pona ete le 7e jour ezalaki mokolo na repos kolo alobaki ete bokozwa pendant 6 jours mais le 7e jour ezali mokolo ya nkolo wana eloko moko ekosalama te bango bazwaki badisposition mpona mokolo wana ndenge nzambe alobaki yango na Exode 16 na verset 33 Moïse apesi mobeko oyo na Aaron kamata elubu moko zwa mwa manu moko kantita manu moko tiango na kati mpe tiango liboso na nkolo oyo ebanda kotizala litato lipona bano bazali koya na verset 34 okokana na mwango oyo mobeko nzambe apesaki Moïse azwi ebulu oyo atia yango na table ya mobeko akotisa yango katikati na alliance mpona kobomba yango bozali komona makambo elobi nini bokoki kotanga na mokanda ya Hébreu chapitre 8 oyo elubu oyo ezalaki katika eza na mane ya yango ebomamaki katikati na arche ya boyokani oyo bilei oyo ebongaki ebombana mpe evandaki katikati na alliance na arche ya boyokani epai wapi liloba na nzambe ezali epai nini libota na nzambe ezali nzambe azali toujours kokanisa bango mpona bilei na bango
Pe Nzambe alobaki ete bokoka kobomba yango mpona ete ezala litatoli. Yango ezali litatoli kati na arshe ya boyokani. Elakisi pe ete na lingomba na boyokani na sika. Oyo epesami na lingomba oyo na sika. Kouta na Pentecote. Yango ezali valable tina tango na suka. Ezali lolenge moko wana lelo isi ezali mano moko wana. Yango Paul alobi na ba epitre na ye. Alobi te ngai na kopesa bango man oyo ebombami Apocalypse 10:17. Mano ezali bisika nyonso te. Kasi oyo ebombamaki na kati na arche ya Nzambe. Epai nini loba na Nzambe ezali. Kati na boyokani ya alliance wana arche d'alliance ezalaki na liloba. Pe mutu azali kobika kaka na mapa te. Kasi na liloba nyonso ezali kowuta na monoko na Nzambe. Matthieu 4:4. Mane ezali nini? Yango ezalaki liloba oyo eyo eteyami pe ezalaki komonisama. Nzambe azalaki komonisama. Ya lobaki pe azalaki kati na bango. Pe oyo azalaki koloba yango ezalaki komonisama. Pe yango ebombamaki esika oyo yango ifale ezala. Sadi kati na arche oyo ya boyokani. Na chapitre 9, Hébreu 9, yango nde epa nini exemple epesameli biso. Na Hébreu chapitre 9 na verset 3. Sima oyo ya voile oyo ya mibale ezalaki na esika balobi le lieu o esika oyo ya bobule ya bunzambe. Pe ezalaki na arche ya boyokani epai ni bawolo ezalaki ezingi yango. Pe kati na yango ezalaki na ba ebulu oyo ezalaki na man. Pe ezalaki na verge ya Aaron oyo ebimisaki bakasa na ndenge ete Nzambe atindaki yango lokola litatoli. Lokola confirmation Nzambe ye moko azali kozwa soin ya libota na ye. Azali kaka kosala teke bakoka kobima te, kasi ye azali kobatela bango. Ye moko azali kosunga bango mpona ete amema bango tina mboka na elaka. Komekama nyonso oyo ezali koya likolo na biso. Yango ezali ndenge Nzambe asepelaki yango te tokoka kokola katikati na lokola bandimi. Ezali komekama oyo ya biso kowuta na kondima. Biso ezali na biso tozala na botosi na kolandaka kaka nkolo lokola bayekoli na ye. Ebongi na biso te toningana te. Kasi fo toyeba ete baepreuve ekangami na bomoi na biso. Ndeko atangaki yango deja na exemple apesa biso ya Moïse na libota bazalaki kokende pe kozonga. Pe bango basengaki balobi ete wana eske solo Nzambe azali katikati na biso. Ndeko balingami botika ngai nayebisa bino. Ata sasa yawa tozali kosala eloko moko te na ndenge ya nzoto na makasi wana tokoki koloba ete nkolo azali katikati na biso. Oyo ezali libanga oyo ya malamu oyo singa oyo ezobeta malamu na kati na nzenze ezali koyeba ete liloba oyo emonisami kouta na bokonzi na Nzambe. Pe toyeba ete awa esika oyo tozali arche alliance ezali wana pe makambo oyo ebombama emonisa biso. Bato mosusu bakoki kobina na bango to koyemba. Pe wana nazaloba na biso eza na ntina te naloba na banani. Ntango mosusu tozali kobina wana tozwi seulement oyo ngombe oyo moto asali veau d'or. Ntango Moïse akitaki ayoki bato bazali koganga, ambiance oyo ezalaki katikati na bango pe atunaki oyo likambo oyo nini oyo ezali banzembo ya elonga na Exode 32:17.
mpe ye ayebaki ete nzambe alobaki ete kita mpona ete libota oyo nayebisaki na yo obimisa bango basali lisumu monene. Me ntango ye ayokaki ndenge bazali koyemba ye abi ntango mosusu ezali makambo monene baza koyemba makambo ya kitoko, ntango mosusu nzambe asali makambo monene nzoka ezalaki ndenge wana te wana ye akanisaki. Me ntango ye apusani ayi amoni deja basalaki deja ekeko na bango ezali teke epai nini bozali kobina epai banzenze ezali koyokana na makasi, kasi ebongi na biso te tozala esika oyo bato bazali koadore na esprit mpe na verite mpe bazali kozongisa kowuta na motema na bango mobimba masanzoli oyo masanzoli oyo ekoki masanzoli oyo ekangami na liloba oyo nzambe apesi biso na nzela molimo yango nde nzambe azali kosepe kobina banzenze ezali na eloko moko te ezali malamu me soki moto azali kosepela na ye na ndenge azali ayoka liloba wana ezali malamu, problème eza te wana ezali mwango ndenge nzambe asali. Me kasi oyo ezali katikati na programme na ye ezosengi ete ye moko nzambe azala wana. Ntango tozali kosala makambo nyonso tu ifo elandana na bomoko ndenge nzambe azali kokanisa. Biso tokoki kozwa leson na makambo biso toyoki. Lelo nayoki liteya moko ya ndeko na biso Branham mpe biso tokolimbola yango na batango ezali koya. Ye azali koloba ntina libota na Israel mpe azalaki koloba na biso lisusu ndenge nini bandeko na ye oyo ya kala bazalaki kobengama mpe ezalaki mpasi na bandekamarade na ye na nzoto bakoka koyeba kozwa esika na bango epai ye azalaki. Ezali mpasi komona ete kaka baoyo baza kolinga kozwa bisika ya bamosusu baza koleza kolakisa ete bayebi nanu te place na bango ezali wapi. C'est pourquoi bazoluka kozwa kaka baplace baninga na ntango oyo bakamarade na ye nyonso basosolaki ete Moïse azalaki kaka ye nde nzambe atiaki mpona likambo wana mpe bazalaki kokanisa bango moko te koloba ete yo Moïse ezali kaka yo moko ozali wana kosala makambo nyonso tu mpona yo moko biso mpe tozali wana. Non, place mpe mpona bango ezalaki me ezalaki place ya Moïse te. Ezalaki place ya Moïse te, mutu na mutu fo azala na esika na ye. Place oyo ya Moïse ezali mpona Moïse, place oyo ya Aaron ezali ya Aaron, mpe esika ya bato mosusu ezali mpe mpona bango ndenge nzambe azali na mwango na ye. Kasi soki moto azwi amoni na to place oyo te nzambe atie ye wana azali komemaka mobulu epai nini mobulu ezali wana ezali vraiment liteya monene oyo nzambe atie kati na biso. Ezali kaka te toza na Bible na moko ya monene te. Nzambe azopesa biso ete ezala liteya mpona biso. Ndenge nalobaki ete ngai nazalaki na ntina kokanisa makambo te ya ndenge wana nayaki awa mpona kaka napesa bino kopesa bino bamboto ya Zurich mpe ya Strasbourg mpe tolingai totanga na 1 Corinthiens 16 liboso ya kosangana oyo mpe wana namonaki ete ata bato oyo ya minene ya nzambe bango bazalaki na posa nzambe asunga bango. Ntango bazalaki kosala baproje na bango baza koloba ete nkolo soki ezali mokano na yo yango ekoma. Ezalaki kaka te lokola ete bato nyonso tu bazalaki kosala ete babimisi makambo oyo kowuta na poshi na bango te. Tala Paul lokola azalaki kokoma lokola moko oyo mpe na biso akaki koloba na 1 Corinthiens 16 na verset 5 alobi ete ngai nakoya epai na bino soki ngai na silisi kuna na Macédoine
mpo nete kuna nazali kaka koleka. Na verset 6, kasi epai na bino ngai nakoumela mwa ntango nakozwa mwa ntango mingi, mpe ntina elanga ngai nakozala na bino. Mpe natina ete bino bokoka kosunga ngai na kati na mobembo na ngai. Awa alobi azoloba na kombo oyo peut-être. Tala ete mutu munene oyo azali apôtre to prophète akoki koloba ete oyo nkolo alobi. Me awa ye moko azali koloba ete peut-être ntango mosusu omoni ete awa azalaki komikitisa, azalaki komitombola te. Lokola mosusu bazalaka oyo bazali komitombola, baza komimona ete bango nde bakoki. Me awa Paul azalaki kolakisa ete awawa epai azalaki na loba azobi ete awa nde nkolo alobi na ngai. Epai azalaki na eloba te alobi ete ngai mutu nalobi te, nkolo nde alobi te, ezali kasi ngai nde nazokanisa. Mpe ti koloba ete alobi ete na batangu kotalelaka batango na pasi nazali kopesa bino toli mpo na likambo oyo to likambo oyo, lokola mutu oyo ye pa azwi ngolu kowuta epai na Nzambe. Ezali te ke tokoka koyeba nyonso ndenge bato bazali kosala, bazomona ete bango bayebi nyonso te. Abe ete ntango mosusu ngai nakoki kozala kokóma na elanga tovandi na bino. Tala ete mutu oyo munene ya Nzambe oyo toza na ye katikati na Biblia, kasi ye azalaki vraiment komipesi epai na Nzambe. Bozomona ete ezali makambo mibale ekeseni. Moko ezali makambo na nzoto, mosusu oyo Nzambe nde azali koloba. Ebongi na biso tozala vraiment na katikati na bomoi na biso. Ata tozali kobika na nzoto, ekozalaka na lolenge wana ndenge Nzambe akosalisa biso. Oyo azali kobika na katikati, oyebi ndenge nini ozali kobika na nzoto, mpe ndenge nini ozali kozala na molimo. Il faut ozala vraiment équilibré. Loko ekomami na 1 Corinthiens 16 alobi ete ntango mosusu na ntango oyo nakoki koya naleka te, me kasi ngai nazali na elikya, nazali kokanisa ete nakoki kowumela mpe mwa ntango moke na bino. Ngai mpe nakoki koloba mpe ndenge wana kokoma ata ndenge wana lokola ata nazali muto Nzambe atindi te ndenge Paul ate akomaki, kasi wana ezali ngolu. Nzambe asali ete tokoka kozala na bato ya Nzambe ya motinda oyo tozali komona na place mosusu ntango bango bazalaki katikati na kosalela Nzambe. Paul moko kaka kwa oloba ete alobi ete ata mutu mosusu, ata mwanji moko aye koyebisa bino Evangile mosusu biso te bino aye alakelama mabe, kasi ye azalaki na ntango wana azalaki sur na likambo oyo azalaki koloba koteya, ayebeki eutaki epai na Nzambe. Me ntango ezalaki kokende mpo na bavoyage to kosalela makambo mosusu abe ete nazalaki nayebi te, me ngai nakosepela nazala na bino. Omoni ezalaki kobika ma na katikati mpo na yango ekomami ye azalaki koluka ata alakisa ete ye azalaki likolo na ntango. Non, ye azalaki vraiment katikati, ye azalaki kosalela motu nyonso. Mpona ete ye azalaki koloba ete ngai nalingai nakoma mpona baromain nazala romain, bagrek nazala grek, mpona ete nakoka koganye bato ebele katikati na bokonzi na Nzambe. Na 1 Corinthiens 5 verset 7 alobi boye, abetani komona bino kaka na boye te, me na koluka na umela na bino soki yango ekozala mokano na Nzambe. Na verset 8 aza koloba na biso ete kuna na Efese ngai nakovanda te na Pentecôte mpona ete occasion epesameli ngai, wana na verset 1. Mpe soki bato ya kotelemela ngai bazali te, mpe alobaki yango na poasa nyonso. Soki etali biso tokaki koloba ete soki Paul azalaki awa,
biso ndenge tobanda kotambolaka na ye na mitema na biso nyonso mpe tokoka koloba ete Paul kado monene nzambe akopesa biso na oyo etali alikolo koleka na oyo eza lobiko ezali mosala na yo biso tu tokoloba ndenge wana tokoba ete pai Paul aza koteya biso nyonso tu tovanda liboso totonda wana ta tozangi esika tovanda ta na mabele parce que Paul aza koteya kasi bato na nzambe bango batikaki ete nzambe ye moko nde asalela bango wana moto monene alobaki akomaki alobi ete nayebi ete bato ya kotelemela ngai bazangi te kasi bato oyo baza kotelemela yango baza banani biasi alobaki yango bato oyo bazwaki bayebaki esika na bango te katikati na bokonzi na nzambe mpe na nzoto na Kristo bango bazali koyimayima mpe bazali kokende kolobaloba mpe wana ozomona ete kokabwana ekokota na katikati na nzoto na nkolo kasi kati na biso ebongi ete ezala ndenge wana te mpe ape kobami na ntina na Timote mpe na 1 Corinthiens na verset 13 babete bozala mpe bosimba kondima na bino bozala oyo bazali kona makasi kati na nkolo mpo nete nyonso eleka kati na bino na bolingo oyo kilendisi ya ndenge nini oyo ezali epesami mpo na biso nyonso nzambe azali kozongisa biso na alima na ye na verset 13 abete bozala pikiliki na nzela ya kondima bozala bato oyo bazwi makasi yango nde nzambe azali kopesa biso yango lokola liloba wana kotalelaka likomi oyo ata bato akotelemela biso bazangi te to na makambo mosusu mpe likambo kote ya molimo mpe ye kolendisa na biso mpe ye katikati na liloba mpe nzambe azali kotonga biso kati na liloba bete botelema bozala na pikiliki bozala bato kati na kondima mpe nyonso eleka kati na bino na nzela ya bolingo mbala boni bolingo eyembami mpe ezali koteyama kasi ebongi na yango tokoka kobika yango totya yango katikati na mosala mpe yango tondima yango dabord mpe emonisama ata bolingo na nzambe oyo ezali na suka te ekozala na efe moko te soki biso toyambi yango te mibongi na biso toyamba yango dabord nde yango ekosala mosala na ntina na yango lokola biso mpe tozali kotatola oyo etali bolingo biso likolo na moko na ntina ete tokoka kokabola bolingo oyo na verset 15 alobi ete nani nayebisa bino likambo mosusu bete na bena Stéphane to makambo mosusu alobi alobi ete bokangama na bato nyonso bazali kosala na katikati bazali kosala na maboko na bango na makasi mpe alobi baoyo nyonso oyo bango babondelaki ngai ntango bino bozalaki te bango batiaki kimia katikati na ngai ndeko Frank abi ete oyo piyo na kadi ya molimo abi ete bino ebongi na bino bosepela na bato ya ndenge oyo elobi ete kopema katikati na molimo to kozwa komela mai ya piyo ya molimo to kolendisama ozoyeba ete wana soki tozali na koyimayima boyeba eloko nini ezali me ifo kokota katikati na bopemi mpo eza na bopemi moko boye oyo ya nkolo lokola ekomami na kati na mokanda na Hébreu oyo azali koti na repos na kimia na nzambe ye koyimayima eza te misala na ye moko atazwa kotalela yango te oyo nyonso ezali koyela ye aza kotalaka mosala nkolo asalaki na Golgota ye motema ne ezali na kimia lokola nkolo wuta asalaki mokili na ye apemaki ntango asalaki nyonso nsima kosilisa mosala na ye ntango nzambe asali nyonso amoni ete nyonso ezalaki malamu
mpe nsima avandaki alobi ete makambo esili abi ete makambo esili mpe ye apemaki. Ntango biso tozali na ngolu pembeni na Nzambe komona ete mosala ya kosomba biso esukisami kowuta na Golgota kuna na ekulusu oyo ewuti na likolo mpe biso tokoki kososola likambo oyo. Ebongi na biso tosimba yango mpe totya kimia na biso na kati na makambo oyo. Makambo oyo nyonso ya nzoto tobosana yango me totalela kaka ndenge biso ezali kopema katikati na Nzambe na oyo ezali bolimbisi na lobiko na ngolu nako oyo etali mpe kosomba biso na makila na ye mpe oyo biso toyambi katikati na kondima yango ekomi eloko ya solo kowuta na Nzambe. Kasi na yango sango oyo eteyamelaki bango ezwi eloko moko te kuna na Hébreux 4:2 parce que ekotanaki na kondima te katikati na bango. Ata message moko bateyi bino ya munene ya ndenge nini soki bino bozwi yango te na kondima ezali na ntina moko te. Kasi moto oyo akoki koloba ete ngai nakoki to naleki to nasi nakomi na suka oyo ete ngai nabikisami ye moko amikumisa biso tokoki koloba ndenge ape kokumisa me eske ezali solo to solo te ezali oyo akobelela nkombo ya nkolo ye nde akobikisama. Kwa kuni elobi na mokanda baroma ntango biso tobeleli nkombo ya nkolo Bible bete akobikisama. Ntango yo obeleli nkombo na ye eske biso tobeleli nkombo na ye? Oui, wana elobi ya solo tozali bato na esengo soki tobeleli nkombo na nkolo. Nzoka nde eloba ezali koloba ete ntango mosusu tozali koloba na oyo ezangi kondima mpe tozali koyimayima na ntina na yango. Nzoka biso moko tovandi likolo na kozanga kondima lokola na makala na moto. Nzoka oyo ezali na motu ezali kaka kondima ebongi na biso tondima soki biso tondimi ete Nzambe azali tozali kotatola ete ye azali ya solo oyo azali kondima Nzambe te ye azali kosala ete Nzambe azali lokuta. Biso ebongi na biso tondima oyo alobi na biso mpe tokota na kimia na Nzambe na kondima wana tokota na kimia na Nzambe na kondima wana pona ete message oyo ateyaki bango ezalaki na ntina te mpona ekangamaki na kondima te mpona biso ezalaki na motuya mpe ezali ezwi esika kati na biso mpona ete tondimi liloba oyo na nzela ya kondima mpe na ntina na yango ekomi eloko moko ekangami na bomoi na biso. Mpe mpona kosukisa litangi ya suka oyo ekokota biso vuma na katikati na motema. Soki totali oyo Paul azalaki koloba na 1 Corinthiens 16:22 soki motu alingi nkolo te alakelama mabe. Maranatha verset 22 na verset 23 abete ngolu na nkolo ezala na bino na verset 24 bolingo na ngai ezala na bino nyonso kati na Kristo Yesu. Oyo salutation ya ndenge nini ndenge nini akopesa mbote ya kwasuka kolendisa ya ndenge nini liloba moko vuma ya makasi oyo alingi nkolo te. Kana na Nzambe ezali likolo na ye mpe kana na Nzambe ezali kolandana na elakeli mabe. Elakeli mabe ezali nini kolandana na oyo kokondamnation kasi oyo azali kolinga nkolo na bolingo mpona ete ye alingaki biso liboso wana ntango abengi biso tobima ye apambolami kowuta na lipamboli kowuta na Nzambe na nguya nyonso. Nkolo alobaki to alingi ngai ye akobomba liloba na ngai na Jean 14:15 tika ete tobatela liloba na Nzambe tokoka koyimayima te. Bato ebele basali yango mpe bango batikalaki na se lokola bana na Israele 23 000 na mokolo moko
bakufaki. Soyons de ceux qui avancent. Tozala ba oyo bazali kokende liboso na kondima. Ba oyo bazali na kozongisa masanzoli na Nzambe, ba oyo bazali komema bolingo na Nzambe na mutema na bango. Na bolingo wana ya Nzambe, biso tokolinga Nkolo pe kolinga pe ba oyo nyonso tu oyo Nzambe abengi te babima na nzela ya bolingo. Wana tokosala effort moko te, bolingo na Nzambe ezali eloko moko oyo ezali kobika bomoi kati na biso. Yango nde ezali koloba na ntina oyo ete Paul azali kopesa mbote abete oyo alingi Nkolo te alakelama mabe, mpe yango elandani na oyo elobi ete Maranata. Oyo Maranata elobi ete Nkolo azali koya. Yango nde tozali kondima yango. Biso tozali na kondima ete Nkolo alongoli mabe, elakela mabe atie pesi biso mapamboli. Ebongi na biso tolinga yango. Nzambe atia katikati na biso. Tokoka kosala kokokana na liloba na ye. Biloko nyonso pe na verset 23 elobi ete ngolu na Nkolo na biso Yesu Kristo ezala na bino. Pe soki ngolu na ye ezali kati na biso, nyonso ekoleka na kimia, nyonso ekozala malamu. Tokoki koyimayima na mpona eloko moko te, kasi tozala na elikya kotalelaka Nkolo, tozongisa nyonso epai na ye, pe ye apesi biso elaka ete nyonso ekoleka malamu. Eske lelo ete toyoki liteya oyo, tozwi liteya na makambo nyonso biso totangi, na makambo nyonso biso totangi oyo toyoki, tokoka kozala na confiance na Nkolo. Elikya na biso toyeba ete ye akokokisa bilaka na ye na ntango na ye. Ye akosala nyonso. Wana tokotako asocie message oyo Nzambe apesi biso na kondima. Pe tokoloba ete Nkolo tika ete yo okokisa makambo no na ntango na yo. Pe Nzambe ye moko akokisa yango. Akokisa yango na ndenge moko ya monene. Amonisa yango na monene ya kombo na ye. Amen.